mama nanga alingi libala wana ke et puis azoyebisanga ke ngaso nalingi nazana la fille wana il faut na bossa na ye na vie nanga nazoyeba te mama nanga si azoluka séparation yanga na la fille raison ou eza clé ezoyebana te ngai mama na yo nazoyebisa yo est-ce que ozoyeba ozo souffrir o mwana na yo oyo boti sana ni mwana ye nazobomba yo na même si ozu musala mama na ebite mabeni kusa na sala mama nana zema mwana yo oyo ni bema koko papa mwana oyo mobali na ngai quoi mama oya ye yende mutaboma libala ta ekoki mobali wana aya ko présenter na ba famille na po balanga mama mwana ayaki ko mbruyenga elingeke bomanga. Explorez l'inspirant avec notre carnet de notes bibliques. Disponible dès maintenant sur lulu.com. Prêt à plonger dans une expérience d'inspiration quotidienne tirée des Saintes Écritures? Notre carnet de notes, orné de versets bibliques édifiants sur chaque page, est l'ami idéal pour accompagner votre parcours spirituel. Découvrez des versets soigneusement sélectionnés pour vous guider et vous inspirer chaque jour. Façonné avec précision et conçu pour résister à l'épreuve du temps, ce carnet de notes est un témoignage de durabilité et de style. Que vous preniez des notes, réfléchissiez ou méditiez, ce carnet s'adapte à votre démarche spirituelle. Avec sa couverture élégante et son design bien pensé, il transcende le simple carnet pour devenir un objet de beauté spirituelle. Commandez votre carnet de notes avec versets bibliques sur lulu.com et embrassez une vie où la spiritualité et l'inspiration se rencontrent. Ne manquez pas l'occasion de posséder un carnet qui transforme chaque page en une source d'élévation spirituelle. Commandez maintenant et laissez la sagesse des Écritures illuminer votre parcours. Allez sur la page dont le lien vous est présenté et laissez-vous guider par la sagesse avec notre carnet de notes bibliques sur lulu.com. Pour la version anglaise, trouvez le lien juste à côté. Il y a aussi une autre version de carnet de notes avec mots et citations motivants conçus en français et en anglais que voici avec leur lien. Profitez-en. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, peuple de Dieu, de partout où vous êtes, au nom de Jésus-Christ. Bonjour, bonsoir. La parole de Dieu nous dit ceci dans Jacques 1, 27. La religion pure et sans tache consiste à visiter le veuve et les orphelins dans leurs afflictions. Yango ememi biso katina o esika. Ngonga yango, ta ya malamu yango. $1 na yo, $5 na yo, ekolesa banetike, ekosombela bango jus, tolingi to fete na banetike. Maman, erozo bongisa lamba, erozo bongisa lipapa, erozo bongisa loso, pour la fin de l'année oyo. Non, les affêtes ya bana, tozana banetike, $1 na yo, $5 na yo, $10, pourquoi pas plus. Ekosombela bana wana mwa sandal, ekosombela bana wana mwa soso, bako fete longo, toko fete na bango, toko tisanzambe nyongo. Parce que le biaza papa ya borfelin, biso toza bana ya nzambe. Tant que toko soutenir bana wana, tozo ko tsanzambe nyongo. Bano bazana ba papa te, bazana ba mama te, biso nde ba papa na bango, biso nde ba mama na bango, ba yaya na bango, parce que le Seigneur déclare qu'il est le père des orphelins. Et nous sommes les enfants de Dieu. Donc ces enfants-là sont nos sœurs, nos petites sœurs, nos petits frères et nos enfants. Bengi batu nyonso ya motema malamu bana nzambe bisika boza bano balia bano basepela na fin de l'année awa bano bamela moi jus bakopambola nzambe pona bino oyo ezali coordinatrice ya fondation Sheila Mwanda nde na yo auprès na bino kobondela bino pona tosunga bana wana basepela nzambe pa kosepela na biso. Merci beaucoup.
Très heureuse de se retrouver encore une fois. Un grand merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir de 3W. Là, je vois chez Bissot Télévision. Faire plaisir, c'est mon devoir. Mon devoir, c'est de vous faire plaisir. Étant donné la présentatrice de cette émission, Bravo Josie. Bravo Josie. Cette émission a pour but de réconcilier les hommes avec Jésus-Christ de Nazareth. Je dis souvent dans cette émission, tous la histoire et à Bandeko. Toleli to siliki to ki pasi mais na lobaka mingi tomi zonga kati na biso tomi tala lolenge nini place ni to bebisi place ni to inaki place ni to zoke lokwa mutu et senge na biso to senga pardon parce que le pardon c'est une puissance qui libère ceux qui oboyi kolimbisa à combien plus fort que nzambe o azana likolo alimbisaka biso tango nyonso tango tosala kamasumu limbisa bandeko ekozala malamu to se libérer na makambo nyonso tozosala to confesser to se repentir oloki musala nzambe olobi maye ozali nango na kati ya motema ekozala malamu mingi parce que Christo revient bientôt et senge na biso to se préparer meilleure vie bonne année. Na bandeko nyonso to bazotala biso un peu partout dans le monde na tombe bino penda ba bonne année na bino bisiko zali na bosanité ba bonne année nanga ba vœux de meilleur nangai et qui est pas maman Sylvie Bayer na France en tout cas maman Sylvie Bayer na France na bosanité meilleur vœux nanga na le prophète Eric Kasongo voilà moko ya maman oyo za vraiment ko soutenir les orphelins en tout cas ça pena na posa to promouvoir ba talent ya orphelins parce que to créer les bango bisika to créer les bango ba entreprise ba mini entreprise en tout cas maman Sylvie Bayer na français que Dieu vous bénisse abondamment meilleur V na équipe technique mobimba ya chez Bissot Télévision pourquoi pas Elias Sinanduku ba meilleur V na Mosolo Denis Mosolo de certifié ba meilleur V mingi azalaka na mami Mosolo ba meilleur V na tombeli ba meilleur V ba bonne guérison na vie Jojo Lukoge meilleur V bona ni wana vie na biso meilleur V na bosanité papa Thomas maman ouetité meilleur V na papa Thomas maman Karine merci beaucoup que Dieu vous bénisse Yaya na pesi ombote maman journaliste vous allez bien ouais moi ça va babengo na komona Camara. Oui. Comment penda papa na maman baboti yo? Oui, Camara Toto. Camara Toto. OK. Papa Camara sala nini? Maman na za pharmacien na teka juste na dépôt. Ah. Oui, na dépôt pharmacien na ville. OK. Voilà, na teka on. D'accord. Merci beaucoup papa nanga Camara. Marié, célibataire? Fiancé donc bientôt là. Ah, bientôt là. Il y a monde penza na yebia. Il y a monde yelia. Oui. OK. Bon, avant penato solo la makambo wana tokiko sambela au priaka aux chrétiens. Ah oui, aux chrétiens. Yo kamba tonga na kamba. Yo kamba. Merci. To bon délicace. Nzambe tata totiki moment ona salo boko na yo tika ete manso tokosolola na esika oyo epesa yo lokumu totiki bandeko na biso bisika bazali c'est toi qui sonde le cœur et le rein ya mitema na bato pesa ba solution na bandeko bazana ba problème ba difficulté ba souci nzambe sala bikamo na yo et puis totiki Congo RDC na maboko na yo nous voulons que la paix Seigneur que ta miséricorde descend dans République démocratique du Congo. Amen. Atopesi merci Nzambe tata, Yendependa Azali sponsor officiel numéro 1. Il y a chez Bissot Télévision, il y a Bravo Jésus. Merci beaucoup, il faut toujours dire merci à Dieu parce qu'il y a un sponsor officiel numéro 1, il y a Bravo Jésus, il y a chez Bissot Télévision. En tout cas, il faut qu'on rende grâce à Dieu, donc c'est là ma tondo nae pour yenda bungi, wana na moni action plus, il y a maman Magui. En tout cas, Maman Magui, initiative Kitoko, merci beaucoup. Orphelinat, Fondation chez la Moine des Aliwana. Bientôt là, Orphelinat P, il y a chez Bissot Télévision. En tout cas, na banda kunabino. Et qu'on a la malam, et le monde papa chic, moukadi. Na équipe technique, ma chez Bissot Télévision. Papa, Camara, Maman. Nine Memio. En tout cas, maman, n'a vraiment beau son na ba problème mon nazana mo. OK.
nazuma temps ebele ya débattre yango mais vu que nalandaka bino mpe aire mo na internet namoni place mosusu nako partager liso na nga te ya moni ke na memi yango awa omeka mpe kosunga nga na baproblème o naza nango naza na fiancé na nga en tout cas tozwi mwa temps ebele ya kozala na ye chéri namemaka ye nano te pa mama na nga la fille a soutenir nga mpenza trop ti nakomi na niveau oyo tokoma na ye lelo même si place na osala na minute oyo ye moto abranche nga Fiancé, non? Oui, fiancé na nga na otravaille na dépôt ya cousin na ye ye moto amemanga apresentanga kuna puis bapesanga mosala na minute na niveau oyo nakomi nango esenga il faut na bala mpo nakomi déjà responsable voilà nde toloba boye aza déjà na zemi na nga esengi ke nasala ngo mwa lombango so tokoma na ye ndako mwa mpo akomi déjà na zemi vi ke ntango akomi na zemi nasoli nake nasola na mama abotinga esengi ke no camara naoza na besoin na mona ye en tout cas apresaki yango po mama na nga abotingaka aboti biso mibali epi mibali ya liboso mobali aza te ana mboka bapaya donc nga natikalaka na ye na Kinshasa o na mama na nga to nayebise ke non fiancé na nga akomi na zemi donc esengi efo na balasi na non eza problème te comme ça yaka na ye namona ye nasola na ye ndenge ezalaka kaka naboya pe te nabenga mwasi na nga aye nake présenter epa mama na nga mama na nga ntango amoni ye basololi apprécié pe basololi pe kimia baseki puis voilà aconseille pe la fille après départ ya la fille kokende na ye na comprendre te soki esprit nini ekota epa mama aboya mbala moko bolingo ya nga na la fille entre temps mwana bato aza da na zemi et puis na musala kuna esenga fo na ba niveau na komi nango esenga il faut na bala et puis na ba âge na komi nango déjà malgré ya makasi zate moi possibilité ezali on ko marcher na mwasi na nga na mwana na ko linga te na âge na nga ba yotikela nga mwana c'était et ça la propreté c'est pour ça na ngai na honorer ye na zanenda kumoko mais maman na nga alingi libala wana te et puis azoyebisa nga ke nga so na lingi na zana la fille wana il faut na bossa na ye na vie na nga ba azota entre la fille na tuni maman est-ce que oyebi la fille oh non na yebi ete maman la fille beaucoup de même quelque part à mankayo oh même pas mais raison où je sais que nga na ye to bala na teza ni tisiko mais ko so na maman plusieurs fois azo comprendre nga te aipsinga soit ye soit moi donc dès dans ça bona traumatisé na oyeba te na sala ni na mais ko partager même pas ba mina nga mususu aipsinga que non et simbati il faut na bala la fille et puis la fille wana azani sopona nga aza muto a contribuer et belé na vie na vas-y Yaya nazoyoka yo donc nazoyeba te maman na nga ti azoluka séparation ya nga na la fille raison ou eza clé ezoyebana te nazoyoko Yaya nasololi na mama yebisanga ata peut-être mwana ngo aza omoni ate eloko moko boye ote nini ote kamara na lingi te so lingi obala mwasi wana na mutu na yo seke nga na oza su mama na yo te mama est-ce que ozoyeba ke nga oboti biso mibali likolo nango oza na nikoko oza su na mwana mosusu te ya mwasi donc o wana mpe akocontribue na famille maman azo permettre te nga na la fille wana to continuer bolingo abike nga na kobala ye te so nga na bali ye alongwe maman en tout cas ezo déranger nazoyeba te ti siko nazoyeba te
mwana bato aza na zemi na bandolo bali makambo ndenge nini na ko rapporter libala ngo ndenge nini nazoyeba te nasala nini. C'est pour cela na ye awa en tout cas musunganga wana za mwasi nanga sino linga na bala ye na yebi le pourquoi nazo linga na bala ye aza moto to souffrir na batan ebele on a même 100 francs na longa même na ndako maman na nga na zwa te place on aza eza pona la fille. Ok. Papa nanga kamara nalingi na tuno mamu oza makambo bakisa lisusu mama nazoka pasi nazoka pasi makasi apisi nazoyeba mama nanga te azolimwatanga wapi o wana koko na ya liboso azobosa na faire eloko esanga na passion que la fille azaki ata na zemité là c'est bon mais ce mwana bato na aza na mokumba nanga nazoyeba te na banda ndenge ni koyebisa ke ngana yo tosuki awa noyeba te. Ok. Olobi otuni maman na yo ba mituna ebele peut-être bakutana la fille alobi même pas est-ce que ozongela moi aussi pour otuna ye na tuni la fille est-ce que bobo yebi maman nanga abi non na yebi maman te malboso yo to présenter nga maman na bino na kutana na yete so eloko na tisi ko na mozo lekelama nazoyeba te maman azosala bongo pourquoi intérêt nini aza nango après pour séparation ya ngana la fille na zini wana. Bon ya ba maman ba mona musika hein peut-être aza na raison valable oyo boyi libala ko boya ka libala te kaka d'un coup bongo ba boya ka libala soki ke non bobanda ki atala mandenge momo osko eza da mwana toza na zini problème na biso pesa jeune et puis mwana liboso ya vinga na ba ke ka bo na mwana ba tunazo pe problème ti. Non, je te comprends. Non, comprendre, tu as totalement raison, mais je suis aussi du côté de ta maman, parce que maman, a pris kambala mokoto d'un coup, a boya kalibala sans raison, je pense que oui, il y a des raisons. Yangwana naza besoin aloba na vérité, il y a problème o ezake yena la fille ezo simba te, nazo lobanga ngote. Na tout y plaisir pour maman, yeb sanga que non, eza problème ni na la fille. Asa na raison te a expliquer autre. Asa expliquer ngelo te sera que soko bali ngana yo ki maman na mwana esi. Est-ce qu'on a stade au moins bon continuer ba processus ces actes? OK. Je pense que maman a raison. Je t'assure. Tu sais nous les mamans toza nga makambute. Toza nga makambute moni makambo susu esenga raté to ebisa bana. Eza pe moko ya ba défaut ou ezo permettre te ezo sala pe ki lelo ba problème lelo biso jeunesse il y a lelo to ko ya na mabaka ebele, c'est-à-dire parce qu'il y a de secrets nos parents ba bombela biso. Je sais pas si c'est le cas de ta maman. Après ko bombango wana ngana yebi mabe ya mwana batite na oboya yindenge ni. Moi je te comprends, j'ai pas dit que oboya fiancé na yo. Mais je pense que Moutaza mieux placé à ce moment. Il répondre ngana yo eza maman. Na vérité ngo. Na yebisanga ke non kamara na limite mwana wana boye. Azolo banangelo mote. Et puis to ke to la muka. Eza zemi ezokola. OK. Ce qu'on a stade oyo to sungo côté ni parce que une émission na biso to sungo kasi wapi. Nous en a besoin au sunganga pour me ko tuna maman nanga. OK. Ayebisanga clair. Yena la fille baza na problème nini pour ngande na za boye na procédure ya bala masi musala obligé ou bien au sentir kaka na musala est obligé nga en plus nanga moko na komi na temps il faut na sala foyer na. OK, d'accord, je pense que tu dois garder l'enfant et la fille. Je suis de tes côtés naza côté na yo, de ton côté plutôt, na côté na yo. Je te comprends, subitement comme ça, bon, c'est que biso to ko sala. Et ça ka to benga na maman. To benga maman ya, to me ko sola na ye. Simba te na la fille. OK. Aïe sanga vérité. Moi na naza mwana ngai ye abwa kata ya zo permettre ngala bwa ka mwana na kata ni mwana na pourquoi. En fait ko ta maman, ni bo ndo sola na maman. Donc vous avez quels sont des conseils que maman banda opesa yo peut-être
En réfléchissant sur ça, tu peux comprendre peut-être, il y a un lignée, peut-être à boy pour école parce que ils la bon, est-ce que niveau na yo na moi si, est-ce que famille et talani et kokani et balani na famille malum kati maman. OK. C'est on a comme un niveau et biso que la fille n'a porté na zo ta place maman. C'est que na reconnaissant par la fille. Après si puis raison ta école parce que maman me souvent linga la ligne école OK. Non pas. La fille a tangi classe na ye, na pina tangi ma classe na nga. Na zo tangu tu so 2 ans mbimba ya na ko sala ka teni nte. La fille là a sala effort ngana ko matina niveau ya kisa na dépôt ya cousin na ye. Na dépôt pharmaceutique. OK, d'accord. Papa camarade, je pense que ton moment silence OK. Non, c'est au respirer OK. Je pense que dans cette émission, toutes les questions que tu te poses, je pense que tu auras la solution. Moi, je pense que tu auras la solution. Là, tozo lukatoko ta maman pour qu'elle répondre na mituna na biso pe na mituna na yo tozo zo no spot donc pe maman muke bande ko permettre biso tozo spot et puis on se retrouve. Merci. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Voilà, merci beaucoup de retour sur ces plateaux. Momoni piblo saison le kawana, il y a café bien-être en tout cas tout consommer en haut, ils ont payé sans autre kolongono. Ils ont payé sans autre vraiment kolongono puis nous en poussons à moi ma casse. Moi bon pikiliki au consommer café wana bien-être ils sont disponibles na chez Bisso télévision, c'est à $35 en tout cas et qu'on soulager yo qu'on paye ça vraiment beau casse. Merci beaucoup, bonne année, meilleure vie na maman na biso Sylvie Bayonne, na France, na pesi mbote maman Sylvie Bayonne. En tout cas, merci maman mutema malam, maman zolinga bana lobby. Alobi te maman wechi, omoni mingi yo na papa Eric Kasongo, le prophète. En tout cas, bana il faut to mukela bangonde ba mini entreprise to tie ba wana. To boko la bango mais boye kula musala. Voilà, merci beaucoup. Papa Nangai, bonne. C'est quoi ça va? Vous allez bien? Maman au kota. Soit ébisso la vérité musoso. Au supporter? Non, pas supporter pourquoi? Il y a mon nan nango besoin. Il y a mon nan nango besoin na la vérité et nous que ils ont empêché nana bala nana. OK. N'a des questions. Supposons donc non du point négatif. Parce que déjà bah, si se passe, c'est que déjà il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, le moment l'objet que la fille a Zandouk a habillé. Ye aza prophétesse te aza pasteur te maman na biso ayebi ndenge nini ke la fille. Boso ayebi place akola msuyo yebite ayiba parole na ye. Depuis nga na banozo atna ya osola na ye. Déjà suki 2 semaines en haut. Ayebi sinonte. Obala mosando. Obala mosando. Non, aza mosinanga na lingue na olinga na mona découvrir. Pour aza mosinanga. Ah. Eh. Ah, yo ça bien. Ba te be ba ki ma ba sanchore. Akoko sanga pe. OK. Akoko sanga pe. Pour ensuite temps ebele ya enfant na la fille. Pour moi sandoki olinga avancement na ngati. Voilà, olinga a détruire nga. Mais la fille alinga ki ngana bakisaka implice na vie nanga. C'est ça bonheur manga. Bon sera lobby que famille wana ya yebi en bien ba batabakisi.
Alexa Abad. Il y a monté ça qui est dans la fille. Ah, en tout cas, tu l'aimes ta fiancée, hein? Vraiment. Ça prouve. Na tout le pays, question mon copain, on va tout ça la air mon co et non talana nous non jimélé na nous meilleur. Même pas. Ok, voilà. Bande ko boko tselanga yi maman. O tiki fiancé no wapi? Azali. Azali, Azabien. Vous avez ça combien de mois? 3 mois déjà. Ah, 3 mois déjà. Ah, ok. Félicitations, hein. Ils ont vraiment malade. Maman, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien. Poussez la casse. Comment? Nina. Oui, le problème, tout ça, on a. Est-ce qu'on a besoin de vérité? Moi, vérité, on a bombé là-bas. Pour ça, là, qui est au moins moi, soit naté. Il y a un dit, on a besoin. Papa, tala. Basi baza ndenge na ndenge ya basi. Basi mosusu. Neti na ba famille mosusu babalela ba famille wana te. Ba famille mosusu neti biso tobalela na ba famille wana te oyo lobi wana atangi papa na mama na ye famille wana tobalela. Maman, aujourd'hui mo pesa nga passe pourquoi? Ngai mama na yo na zo yebisa yo ndenge. Est-ce que ozo yeba ozo souffrir au mwana na yo oyo boti? Matoi elegaka mutu te. Par rapport ya nini kasi? Soki mama azoloba fo oyoka makambo mama azoloba. Famille wana tobalela ba famille wana te. Maman, s'il te plaît, nous avons besoin tous à la bonne terme. Voilà. D'abord, il faut que bandakal. Est-ce que vous comprenez que la fille wana tolo yezo betalelo que non camarade, nous avons besoin osunanga, non na yo naliango. Et ça pour la fille. Sur bilambo là-dessus, on va maputa. Lilo ba ba camarade, comment le camarade na maman na yo, comme maman na comment moi sina yo. Et ça pour la fille wana. On l'a dit pour la fille. Maman, on s'en a gagné. On a gagné pourquoi? Si on a gagné, moi si c'est bon. Mais nous avons mobile. Tu sais que ça quoi? Non, non, maman. On se comprend pas pourquoi. Pour un nino soke wela robota. Kobala. Pour un nino soke wela robala. Pardon. Hein? Si qu'on personne n'a raison, on est clair. Si on a agi na yo wana zo luka oke lukandaku et pourtant ozana mwana mukie na zo bomba yo na nda. Même si ozu musala. Hein? Même si ozo musala, ozo luka siko oke na luenda pona nini? Pona nini? Na agi na yo wana. Pona nini ozo wela kubala? Hein? Na bomba ko bien te? Maman, yo vanda ka bien te? Ngani na koma bomba. Ngani na koma responsable na. Pour moi on doit charge na. Maman, on se comprend pas pourquoi. Na bando sala te otangisi na classe 8. C'est comme na temps on ngasko na komo aider yo. Il faut na saper foyer na nga. Na osala na ozanga mbongo te. Ah maman, ozanga ani? Osala foyer. Mingai na boy libala wana na boy. Est-ce que ozoyeba que la fille wana za zeni? Et puis zeni wana comme déjà combien de mois na ça kilo? 3 mois. Et ba yo que non camara même yaya na epes na sala kuna na sentele kinani. On trouve normal maman. On ça la passe pourquoi? Maman. Maman. Kombo na. Maman Irene. Maman Irene. Maman Irene. Toso na no mwambuki. Biso na biso ba maman. Na lobibu. Mwana azana souci oyebisa ye quand même ozoboya libala ponani. Olingi ye abala te ponani sorata na ngai kasi. Maman. Nazoboya libala wana avec condition. OK. Ngai na lembi yete. Maman na lembi yete. Presa nini oya ko balana. Condition nazolinga mwana mwasi wana te. Nazolinga mwasi wana te. Okay. Pona nini condition nini? Papa ya mwana wana. Apesinga kombo ya papa mwana wana. Apesinga kombo ya mama na ye. Mais na regretter. OK. Na regretter penza. Zera non mwamuke. Là en attendant en tout cas bo edenga mwamuke. Naza na posa to meka kosolo lango mais il faut fiança zala. Parce que maman fiança ye ba pourquoi ba boya ye na libala.
ayeba na ebite yo olinga to kotisa ye pona benga kiye olinga to kotisa ye to olinga yo moko ke kosola na ye na ndenge mama zo boya ba raison que yo za no mwa muke obatela aya na yebisa yi vérité mama est-ce que ozo ba gravité makambo zo lukela ozo ba relation oyo zo linga oboma yanga na la fille bébé na ngai mama naza bébé na ote so na daki bébé na yo olingo ke nanga ndenge ke nanga boete OK mama mama zo sala ya nini naza motema mabete na mama zo invité de mama nazwa kaswe na yote na olinga te oke na kipakote te loba ke ngana kipakote okipanga mama na yebi nyonso so lelo na longwe na musala wana na vivre ndeni okolongwa pe na musala mama musala osala eza ya ndeko na ye na vivre ndenge ni mama na osala ngona teke pona sala kuna besi la fille ayedanga après ça ça mukumba na mama otanga leste pourquoi siko yaya est-ce que moyen ezate mama est-ce que konzi balibala te kasi batikala kaina ndaku kasi mwana aya wana problème na biso eza yo ndima rande libala loko lingi papa na biso a déplacer te yo a pona okengela o kasi bazwi ndako munene bo fandi bino nyonso poto twa quand même solution ce que korosa lata e kosa ata bondima ta piste na nga na pesi bino mama naza d'accord ya ozwa mama nanga na tse to fa na ndako moko na mwasi nanga e causer torti OK wala mama ko pesi la telo ona otika nga te ko tika nga yo mona ndako te mama na otiko yo mona ndako te so esenga oza nanga place moko e causer torti te ngana olinga te mwa mwasi wana ya na ndako mama soko olinga te ngana mwasi wana ya na ndako to kabona pona la fille beaucoup de rapidement la fille merci beaucoup so ibande ko bako sunga biso bazo na téléphone à maman pour maman bazo déranger moi mingi na téléphone merci beaucoup maman kende kwa lobby yo boko balana na bino mais ye azwinda kwa munene bo vandi kasiti mwana mwasi wana aye po azomema koko na ona libu yo lobo lingi kate bande ko boko tselanga mwa mwasi pardon boko tselanga rapide en tout cas non regretter na ça d'accord na yote atamuki Camara prends ngezani ubenge mission mais maman zaone zani prends ngezani ko yebisanga Sodi bonjour yakana kufanda fanda boni bien combona Madoda Madoda oui OK vous avez fiancé ya ndeko oui OK oyebi ke mama zolingoti na libala oui nayebi siko pour nini ndengo zozo la makambo yo moni la ngombe menga nayebi te problème eza pa mobali nanga amekoswana mama aba ti siko opesa en réponse malonga te zaka ke mama aboyi nayebi te so na koloba nini place OK yo moko na makanisi na yo ozo reconnaître ata mama te nayebi mama te nakutana mama te une fois na mona mama moto mobali nanga memenga na mona mama na ye natikala kutana tana nzira te ke o nakala nayebi ete mama siko ni mama cité pani naboyi nakolinga te mama mwana nanga ota place wana nalingi te mama kasi pour ces raisons où eza valable mama nayebi te mabeni mama nayebi te mabeni mama nayebi te mabeni mpona na salon mama nana zema mwana yo oyo obema koko papa mwana oyo mobali na ngai quoi yana oyo aza na poto papa mwana oyo mama oyo ye nde moto aboma libala na ngai ta ekoki mobali wana aya kopresente na bafamille nanga mpo obalanga
mama mwana ayaki ko mbruyenga elingeke bomanga. MK Pacific Prestation de Services, SU, LDA. Une entreprise centrée sur l'apport de solutions d'excellence sur le marché national et international. Avec une connaissance et une expérience approfondie dans le secteur de importer, exporter, transport international des marchandises. Notre équipe hautement qualifiée et spécialisée est prête à relever les défis inhérents au commerce mondial, en cherchant toujours à dépasser les attentes de nos clients. Nous travaillons sans relâche pour garantir que chaque étape du processus soit exécutée avec maîtrise. De la collecte des produits à la livraison finale partout dans le monde, à des prix abordables. Nous nous engageons à entretenir des relations solides avec nos partenaires, basées sur la transparence et le professionnalisme. Construire des partenariats solides, bénéfiques à toutes les parties impliquées, du monde à l'Angola, de l'Angola à la République démocratique du Congo. GPS, Marshall Bros Tito N90 à Andar Miramar. Batanso e mati nga na keti na hôpital. Oyoki kozi ona zo linga obala mwana oete. Kozi nde yango wana. Mama. Problem nde eza wana. Mama mwana oyo aleke bomanga. Donc mama na imbanda na yo. Mbanda nanga. Mama. Yondo saka banda wana pe mobali ya bunga kutu akipanga te memi mwana botami akipaka kutu mwana te mwana na sali akamunyo akoli akepoto ayebi kutu te mwana kenda poto. Oh. Donc bobotana mobala ngo bobotane mwana. To botana e mwana. Papa mwana oyo. Donc deka pesinga kombo motema na e baby. Motema na nga e baby penza. Ya nanga mobali pasala na poto. Yonde mama na ye. Soko yebi yana oyo. Papa no ayebi saka yono? Oui. Ah. Mama somte amabe mama. Nzambe unine komela nga mama nada na zemi no sanini. Kama rasela ma solution no sanini nada na zemi. Ina eba chango te. Siko na minito no sanini. Papa nanga tangisinga ba classe. Ala sima ka mwana mwasi ba sente. Poni sonya boye. Et la femme n'a pas longola zemi te na konke pe na longola da zemi yango. Et bizanga no sani na minito. Na ebite so na loba nini nzambe na ngai. Nga madana na suki kama ngopo mivi na ngate. Mama banda kala no zajua po bisata mwana verite msuto ngato lingana te. Tanga comment na ba point honte mama. Siko ngana na zemi 3 mois déjà mama yebisanga solution no zwelinga. Poya boy ni bala pete obala na te na posa solution mama. Amen. Na posa solution. Na kolinga te. Mama sala se yo kolinga ka te siko ya zanzi. Na kolinga te. Mais pourquoi banda kala oyebisenga te tonga na tuno mama yebisanga vérité okombelanga pourquoi? Mais je écoute même na lobeli yo vérité. Okosani. Bana mikolo bokomi kaka kozwa mwasi otuna te mbala moko mbala moko. No mutsenga ni erreur. Otsenga ni erreur mama. Yo no tsenga ni erreur. Mama, bon likamba munene boyo obombela de bana pona ni. Fallait quand même kobetela quand même bana lisolo. Aïe bisanga même pas. Asaka bali boyo. Dekona kwa ça na poto tozone papa moko mama moko, OK? Est-ce que je sens que on botola mon bal moko kabona expliquanga maman.
na ba acte papa na bino asala papa wana asalanga na koloba na yo te kama acte mabe na wana asalanga na koloba ala bota mwana obenga yalanga noko Camara, pourquoi? Camara, s'il te plaît, papa. Camara, s'il te plaît. S'il te plaît, papa. S'il te plaît. Maman. Ya Madoda, pardon. Ya pardon. C'est calmez-moi, Mouké. Maman nangai. Papa. Maman. Na lobby boye. Sikoyo. Ba est-ce que bon balé ba ça bandeko? Ba ça bandeko te. Kasi baza bandeko te sikoyo zo boya libala pona. Mais papa na yazaki mobali. Ah, papa na yazaki mobali na yo. To bota na epe mwana. Donc baza bandeko na mwana nanga oya liboso. Ye papa ne mususu. OK. Mwana oya liboso to bota na papa na ye. Sikonde ni bakobala. Déjà bakoma bandeko. Oui, oui. Bandeko ko ba demi frère, demi sœur. Sikoyo ye bakyo. Lere ka lobi kombo ya mama na ina papa na ye. Attends, on peut si kombo papa. Ola yaki nanda. On va présenter oye. Oui. OK, ndo ye baki. Sepelaki. Amoni zemi na yoki azana zemi. Na sepelaki koko na ngai liboso. OK. Mais dès que yoki kombo ya papa wana, na yoki kombo ya mama na ye, mutema na ngai. Mutema na ngai baby. Ya boto ki na libala, c'était comment en fait? Abotola nga na libala donc fiancé na ngai ba para ba yebi. Ta ekoki po aya ko bimana ba para orke ba ko mo bima susuna mama na ye. Na mama na ye ba mobali wana biloko o alinyaka ya ko pesa libala epana nga ake pesa na mama na ye. OK. Ngai déjà nazana zimi. Mwana wana botama ayebi ata ilunga mwana wana te. Akipakata mwana wana te. OK. Mais ayebi mwana botama. Ayebi nazaki na zemi. Alandela kete eloko te. Rien eloko te. Iko place wana so mwana nanga ke kota. Jamais. Et simba te. Eko simba te mama eko simba. Siko solution pour na zemi kasi ya mwana. Ba débrouiller. Ba débrouiller. Pour débrouiller ndenge il faut une solution quand même à quoi avorter te. Ba débrouiller. Pour maman ne ayeba makambo o asala kanga. Maman. Nasa innocent na makambo na bino. Mama ayeba makambo o ya mabe o asala kanga. Izongeli na ye moko mwana. Nga Madoda na botama te. Na ebina nga mutwa likambu te na makolo likambu te. Na vina nga no be mobali no botane no continuer ti na suka. No kena botina mobali musu na kepe pa mobali musu esimba te maman. Polukela nga solution. Eko simba te na beba ranki na bino te mama. Oza mama obotaka. Nuka place na mutema na yo. Ozwela nga solution. Nane bandelite na suka te. Siko na lobby boye yaya pardon. Telemana, telemofanda. Pardon. Telemofanda. Na oki passe mingi kati na yo, na oki passe en tout cas comme non, même ngamoko au-delà de moi, je sais pas quoi dire, quoi réfléchir, mais quand même il y a toujours une solution en toutes choses. Yaya, aussi ngano on s'est calmé. On s'est calmé moi Mouké, mais quand même au solo na papa, tu oyebi quand même existence en déconnant mobile. Oui, papa ebisanga. Moi ana liboso. Ana poto. Et mobile. Abote na mwasi mususu. C'est non explication ya papa nanga. Ayebisinga ke mama wana kufa o ya botaye. OK. Mama wana kufa atinda ya na poto banda za mwana muki. Yenda tinda ya na poto. Papa ebisanga yenda tinda ya na poto. Na yebi na ngapete. Ngapena yeto tikala obenga nati. Ah, oui, ebika ya mwaza. Na ebika ya mo boy, ba photo, ba WhatsApp mais kosolo la boy to tikala mona nati. Kosolo la bana ba téléphone. Après ça une explication te que maman na zakana bomo iti aloba kufa. Na umena mwana mobana betine inani. Asaki ne lokote na bundi ndeko nanga pie musala. Leo na komi na zemi, so ta place nanga. Ata passion nga no yoka.
Léo na comme na zemi, zemi 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ya mobile mon a fané pendant 1 année. Ana musala ta chôma a betelanga lisolo na somé 2 ans. Likolo ba branchement na nganda komi oyaza. Léo nanzima ngana mobile mon a to kabwana. Na boti mwana moko ali na sima ke luki mobali mususu. Aki obalanga. Na histoire vie na ngana ba mobile no bota na continuer tin na suka. Ngana swate. Anepe ndeko na ngate. Ndeko na ngeza kwa sana poto. Yenga neto yebanite to ape makila moko te. Jamais na bota mwana oyoke na boti mwana ngana tata neto kabani esimbati. Wana te koma na niveau nyoso na ondima ta jitise kabula ngana mwana na ye na ondima. Oyo nde muto botelanga mwana ngo. Na ndima ya kokota na bota na ngai. Jamais na kondima. Mwana wana na ko supporter mwana. Soki mwana na bota mina ko zoyer. Mais po ya kokota na ndako nanga jamais. Jamais kokota na ndako mwana na ngai. Ko simba te, ko simba te. Est-ce que ranki na yo na mwana na ko supporter ye, na ko supporter. Soko oboti na ko zoa mwana. Na kondima te jamais. Na ko sente. Jamais na kondima. Je pense que on doit se calmer. Tout se calmer moi muke. Na sire ndeko bimi boye. Na habité soto ko sanini. Papa Thomas, s'il vous plaît, est-ce que vous muke? Rapidement, pardon, au quota parce que décision maman eza moi likolo, décision maman eza likolo makasi moi na bimi. Bonjour, je suis Madame Maggie Dorcas Nzumba Mouteba, présidente de l'ONGD Action Plus. Nous venons encore une fois de plus auprès de vous, nos très chers partenaires, les gens de bonne foi, de bonne volonté, les gens qui nous soutiennent à chaque fois que nous avons des activités. Nous venons encore une fois de plus auprès de vous solliciter une aide au profit des personnes vulnérables que nous encadrons en cette fin d'année 2023-2024. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel les délivre. Très chers partenaires, toute personne de bonne foi, de bonne volonté qui va nous suivre, sachez que les personnes vulnérables manquent de tout et ont besoin de notre soutien. Votre appui donnera le sourire à une personne vulnérable par vos dons, vos contributions et autres pour aider ces personnes vulnérables en cette fin d'année 2023-2024 parce qu'ils en ont vraiment besoin. Que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, tokota papa Thomas ameka okota pour que apesa biso solution na kati ya makambo oyo. Siko ndeko nana tinda epoto papa na ye to yum to tinda epoto. Nga moko na tinda mwana na bonjour. Moko. Bonjour papa. Papa Thomas bonjour. Bonjour maman oui. Fanda papa Thomas pardon. To yiba yo mwanda bwangonga. Atango ngata ya 3-4 minutes parce que on peut savoir solution parce que au-delà de tout, je sais pas quoi dire. Na si vous avez derrière la caméra, au qu'il solo bandeko, oh maman, bayeli ndeko yaki ya babimi, a kokyo supporter vérité okolo bani. Merci beaucoup maman Wichi pour la maloba. Je crois point otokoi nango eza otolobaka maïse sopani esengeli ka toluka obongisa oyo il faut ko bongisa oyo déjà c'est baby to tracer nango kanzela pour ezala malamu mais na point oyo je crois yaya na ndeko na biso mali baza bandeko ah bon to kata ngo kana mukuse bongo baza bandeko
mais il se pose un point ok baza bandeko oyo tobengaka bandeko éloigné parce que so tali lignée ndenge ndeko na biso mobali ayeli na lignée ndeko na biso ya mwasi ayeli eza na point de cohésion moko eza wana eza na balien moko boya parenté eza wana donc so tolobi tondima babalana mwana oyo akobenga ndeko mobali nani akobenga grand frère ya mwasi nani donc mona déjà ndenge ezokende élargi donc oyo tokosala ezali kaka kosenga na mama magema isesopani nyonso faute ekozala ya mama parce que aboyaki koloba vérité na mwana au moins ndeko ya mwasi nayoki ke papa aexplikaka ye mais aexplikaka ye tina suka te parce que vraie explication ezali il faut opesa moto ba détail ya makambo a comprendre vérité ya likambo ndenge ezali po en fait asala buzoba te ya lobi ba ibsaka ye grand frère na ye mama na yakufa mama na yakufa jo la mama ye aïe bon je crois biso mo papa ye moko ndenge mutako akoyeba ba raison o epusaki aloba bongo parce que ezana ba boti musu souvent ba apesaka ba nini akopesa mutu réponse ya bongo po peut-être aflouer moi vérité moko boye moi likambo boye za wana na kati eyeba te mais au-delà de tout ya mutu ezali même ceux qui likambo eza vandisa bana solo yana bango yebisa bango vérité parce que na monde oyo tokomi nango na génération toza nango lelo donc eza penza très important il faut que solo na bana surtout na descendance mama wechi nga moko personnellement tina zoye biso boye kaka koboya koyeba oyo na se retrouva ke na koya pe une fois na bolingo ya cousine na nga moko sans le savoir. Oh là là. Donc ozomona ndenge mabe ya koboya kokutanisa bandeko koyebisa bango pe ba vérité ya vie ndenge esalaka. Mais Dieu merci parce que na nyonso ceux qui oza curieux koluka koyeba okoyeba ka vérité. Ona koyebisa mama ezake na nyonso mbeba euti epa na yo parce que yo pe obombelaki mwana no koyebise vérité ya lignée ndenge ezali bana ndenge babimali banda toyebite mais si du moins au moins mwana azaki au moins na vérité moko boye ya concernant ya lignée ne descendance ndenge ngabimaki alinga za peut-être na moi boyebi moi bokebi mo à chaque fois so azokuta na mutu koluka koyeba parce que jeunesse na biso ya lelo baza na culture wana te ya kesho ka kuta na mutu aluka ayeba epa na bino boza na ekolo nini bouta wapi génération na biso ya lingani kaka mama wechi problème sérieux otozokuta na génération lelo or c'est très important tant ozokutana ndeko mwasi na mobali bokutani luka au moins oyeba mama outi wapi famille na bino banani mais siko point mususu pe ezali ke omona souvent bandeko na biso basi des fois bakoma kobomba bikolo or totuna kango pona kobebisa te mais ça juste na yeba position oza na yeba peut-être ba loi nini ezaka établi côté na bino pona yeba pe ko bongisa donc nde na même quand de monde ki mama to koyi na même problème donc mama za obligé o wana zana libumu aza koko na ye aza koko na ye oyo aza mwana nao ngai na kwa appuyer na point wana olobiki oboyi libala c'est bien parce que baza bandeko mais au moins zo charge ya mwana oyo na koko no azana libu c'est quoi ezala malamu mais papa Thomas oui maman ya problème kutu ya mama ezate pa mama alobaki alingi libala te mais akozwa mwana en charge problème eza ndeko na biso mwasi alobi ye esengeli babala na kaka po ya kobota na kosentete de ba sente ko simbate abota na mibali susute les problèmes eza pande ko na biso yaya toza babantu il y a des principes où souvent même bibliquement eza tellement interdit oko risquer okoya na kati ya ba abomination moko oyo okoka kofuta te lobi. Ce que je condamne eza que
aussi boyeba déjà nzoto et que moi na peut déjà ça koti na kati sans le savoir qu'il y a des liens de parenté ou entre bino mibale. Owana, je crois que olingi mingi. Mais sache-le bien que c'est ton frère. Aza petan ndeko na yo. Or, Bible ezoloba, je crois dans Lévitique ezoloba clairement que bande tu ne peux pas kozala na rapport sexuel na ndeko no ya mwasi même ya mama mususu. Ya mama mususu. Et ça abomination. Parce que auto ko ça na minute ezali kaka ko senga mawa nzambe par rapport ya mbeba o ese salemi. Mwana wana bota mamalamu eke bilakeli mabe to charge ya mabe nyonso ezali kola mutu na ete. Ngana ko senga na yo mibomba batela mwana wana obota. Nzamba yeba ndinga bongisa makambo. Parce que kobo kondima ko sala continuité ya makambo wana peut-être besoin chance ya kotuna descendance ya famille ndenge ezate. Peut-être il y a des choses oyo et ezo sale ezaki instauré na kati ya famille peut-être oboyebite. Lucas koyeba to kendeka na lignée moko simple. Papa ou abota yo. Abota de na mama. Au moins déjà ndenge kende. Donc eza ba lien moko ya polygamie ezo kende branche par branche. Parce que yo petala oyo kozwa zemi na mobali oyo na destinée pe emona yake eza mobali ya vite. Donc il y a une loi où ezaki établie na kati ya famille peut-être lokola bozala ki informé na yango te. Yango boko ina mbeba na. Donc eza na loi moko boye ya polyandrie na polygamie siko ezolanda. Kota mibali il faut abota na basi ebele, côté ya mwasi il faut abota na mibali ebele. Au moins ndenge ezokende espacer mulai. Donc ce que on peut faire ezali to sauver mwana. Au sauver peut avenir na yo. D'accord papa Thomas, merci beaucoup. Yaya na siroyoki na ebike au-delà de toi ils a vraiment passé. Mais na lolenge monsa na nzamba lobi tokolandisa pe ka ba conseil. J'ose croire que to luka pe famille pour na luka ndenge ni na kotsa kimia na katango parce que ma ese sopani bosi boye na télé. Féliciter kutunde kwa mobali yé quand même na courage kwa na TV pour na luka quand même atuna mama elle sait vérité peut-être so botikala na ndaku elinga pe yeba na elinga yeba na te bolinga bo continuer ka loko alingi to bala na te nga na zwinda ku na kena mwasi na nga et puis voilà. Oh watimi din c'est ce qu'on a libulu lisusu. Libulu ekoti malgré nous sommes sala au-delà de l'amour to yebaka ke makomi na nzambe ezali et yana makambo tozo sala Bible ezo pekisa biso to sala yango. Je pense que tokozo sima. Voilà, merci beaucoup maman. Merci merci papa Thomas. Mais na bete la maman c'était oyo aza bokilo nete mais aza mwana na. Oyo peza na libumu na aza koko na yo. Donc c'est que ndenge ozwaka mwana no mobali zwa pe lolenge moko na yepe aza mwana no ya mwasi. Malgré abombeloko de ya koko par défaut vous a obligé qu'à quoi si même maille déjà et se sopani. Voilà, merci beaucoup papa Thomas. Je pense que après l'émission on joindre comme moi si pour que au solo la naie et qu'on a mal oui on ngolo balikambu. Oui, na lingina profiter pe par là na beta pe mbela je crois ozomona on mingi ndenge tozo sala on na chaque émission pona ba ndeko oyo bakoki ko boaka mwa libanga ba membre ya Chebiso télévision. Je crois papa kombo nena ni papa na pesa ki numéro lobby oui anga pe kombo échappé papa skize ngaza na France. OK d'accord. Moni ndenge abandai kotuna je crois il faut esengeli to éclaircir en moke pour ba ndeko pe bayeba et ça bon en fait to sali eloko ngo pona nini mo neti ka yango ekwei. Parce que ezo senga ke mama mususu to kei ko landela ndeko oyeba soki azandenge nini emsu mama ko za na mama na za na makokite toko ile ata mwa miliki mwa lipa siko lisungi wana nde tozana ngo bosenga na bandeko ya Bravo Jésus. OK. Communauté Bravo Jésus nde par là nde moni to créer groupe wana ya soutien na Bravo Jésus.
donc ils permettent na oignon so ils contribuer na évolution to déroulement ya émission Bravo Jésus parce que c'est une façon pe ya ko évangéliser autrement. Okay. Parce que des fois batu musu bakanisa ke to évangéliser kaka ko kende na nzela ko tambola to ko za na église biso au moins canal o nzamba pesi biso ezali à travers média boye pour faciliter biso au moins to évangéliser parce que Bravo Jésus ndenge za boye j'ai au moins beaucoup de témoignages par rapport à ndenge conseil ndenge tozo pesa bo il y a beaucoup de couples au bazar restauré il y a beaucoup de vérité bimi au batumusu bazaki na kati ya ignorance ba komi éclairé c'est grâce à émission Bravo Jésus na ndenge achelo boko c'est pour cela pe toza pe na bosenga ya lisungi pe ya bandeko ndenge basungami pour na contribution na bango ndenge tolobaki ceux qui ils ont forcé ça dépend na mutu ndenge na bonne foi na ndenge etindie to chaki au moins moyennant par mois ata $10 na yo ou plus au beninga ou soit to bengi papa chic ba to pesa yo ba modalité ndenge makambo ezoleka c'est juste ça donc une façon na biso ya ko évangéliser parce que ndenge baloba que l'évangile est totalement gratuite mais évangélisation ezosenga ba moyen ça travers ba moyen wana o biso au moins to koki ko sala tozo sala mais ndenge baloba ke musapi moko esokola ke longité donc soutenons dans la main moi 1 plus moi 10 moi 5 moi 20 na yo ceux qui to tchango ensemble nde esala ke émission Bravo Jésus ezala sous na coupure tous ala de plus en plus au fur moulin pour na ko fournir bandeko lisungi ndenge bazozelela. D'accord, merci beaucoup Papa Thomas, je pense que le message est passé. Vous voulez être le membre de Chebiso, le membre de Chebiso ou le membre de Bravo Jésus, appelez Papa Thomas. Soutien Bravo Jésus. Soutien Bravo Jésus. Bobengi Papa Thomas, bobengi Papa Chic, bobengi Mama Weti. To kota bino na kata groupe wana. En tout cas, na kata groupe nde to yebisa bino makamuni ni oto za nango posa plus ezozala sur le plan financier. En tout cas, to sengi $10 au plus. En tout cas, ekozala bien. Evito babiloko ezate. Oza na poso kota benga okoti oza na posa émission ekende liboso benga en tout cas toko sala ba cas social ezebele ba descente l'évangélisation ba prière biloko ana nyonso to sengi na bino to yende ko senga boya ko rejoindre biso pour que to sala usala nkolo. Voilà, merci beaucoup, merci à tout le monde, merci à bandeko surtout bazolanda biso. Je pense que Papa Thomas au rejoindre quoi moi si derrière la caméra pour expliquer certaines choses. On peut pas rester tiboye na sima caméra ou ebinengo côté à torozo pendeko to ebindeni torosola nae. En tout cas ceux qui sont zongité to kutani sima. Que Dieu nous bénisse. Merci. Explorez l'inspirant avec notre carnet de notes bibliques. Disponible dès maintenant sur lulu.com. Prêt à plonger dans une expérience d'inspiration quotidienne tirée des Saintes Écritures? Notre carnet de notes, orné de versets bibliques édifiants sur chaque page, est l'ami idéal pour accompagner votre parcours spirituel. Découvrez des versets soigneusement sélectionnés pour vous guider et vous inspirer chaque jour. Façonné avec précision et conçu pour résister à l'épreuve du temps, ce carnet de notes est un témoignage de durabilité et de style. Que vous preniez des notes, réfléchissiez ou méditiez, ce carnet s'adapte à votre démarche spirituelle. Avec sa couverture élégante et son design bien pensé, il transcende le simple carnet pour devenir un objet de beauté spirituelle. Commandez votre carnet de notes avec versets bibliques sur lulu.com et embrassez une vie où la spiritualité et l'inspiration se rencontrent. Ne manquez pas l'occasion de posséder un carnet qui transforme chaque page en une source d'élévation spirituelle. Commandez maintenant et laissez la sagesse des Écritures illuminer votre parcours. Allez sur la page dont le lien vous est présenté et laissez-vous guider par la sagesse avec notre carnet de notes bibliques sur lulu.com. Pour la version anglaise, trouvez le lien juste à côté. Il y a aussi une autre version de carnet de notes avec mots et citations motivants conçus en français et en anglais que voici avec leur lien. Profitez-en. Que Dieu vous bénisse. lelo na Kinshasa eza lisusu pasité ya kolonga la statue ya locateur pe kokoma nkolo lopango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15 na quartier Pibois, commune ya Ntele à un prix hors concurrence.
Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Préférence juste na entrée Singaya Inga na Bibwa à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso Télévision, ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas mabele yango yo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lombango po ozapesika na yo. Bino mo bomoni kenga mo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibwa donc entrée à station Bibwa koti 10 minutes et belé au commune esika wana. Quartier Bibwa, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo. +243 82 01 22 226.